na bino. Alors lelo modèle na eli bino eza ya Folox. Biso to saleli bongo mesh na biso ya kitoko bread. A Folox ezalaka milai eza vraiment milai makasi. Nde boko ko mona eza milai. Alors tozali ko obligé ya ko diviser yango par deux pour tozwa mesure oyo. Donc ça dépend ya bino, hein, ça dépend ya bino ndenge bolingeli modèle na bino ezala. So bolingeza ya mikuse, bolingeza ya mikuse makasi paquet moko ekokoka. Soki bolingeza ya mikuse parce qu'il faut kokata. Mais so bolingeza la mulai en tout cas biso to saleli deux paquets et puis tresse na biso na kati bozomona eza mwa minene. Soko lingeza pe mike ça dépend de toi. Mais kitoko nango ezalaka soki bandi kokufa, hein. En tout cas, dread kitoko nango ezala so ebandi kokufa. So ezana ebandi boy et mona na kitoko mais so ebandi kokufa ebandi ko tombwama nde beauté ya dreadlocks ebimaka. Alors, soki bosepeli nango merci na bino et surtout vous sanate ko s'abonner na compte na biso YouTube. Et ko permettre biso poto sala ka ba vidéo ya kitoko pe ya qualité chaque jour to lukaka ba thème pour na ko partager na bino. Alors merci Nabino. Alors pour na suki na kati tozwaki tokangi donc deux parties ya. Ozui partie moko ya mukuse otiki pembeni faut tango na katikata ya suki nayo. Partie moko ya mukuse otiki pembeni, partie ya mulai ozui okotisi yango na kati ya suki. Nde ozui obandi kokanga neti tokanga suki ya maboko ou bien suki ya rasta. Obandi kokanga suki ya rasta ti quelque part soki suki neza milai makasi. Okanga wana mwa se awa ya rasta wana ale ozui olingi suki wana susu neti coordonnette kaka na rasta na nde par rapport okozwa mesho ya ndambo tikaki pembeni nde ozui obandi kokanga likolo po esala bui. Okokoma awa ozui tonga na yo pona o sécuriser partie wana ndambo po ekweya te emonanaka ebima pete. Ndiango wana okozwa tonga na yo na singa ozui okangi. So po lingeza la ti awa, ça dépend ya yo. Donc ata suki neza milai ndenge ni okoki ko sala modèle eza facile. Facile vraiment. Ata yo mona ndako ko sala soki omoni ke moyo ke na sala te. Mais soki po moni ke ozana besoin ya muto ya ko sala o contacter biso o komeli biso inbox toko yape toko sala wango ngai ezwaki nga 2 heures du temps pour na ko sala ngo et surtout que suki na ngeza mikuse mais eloko ezalaka bien mingi lox ezalaka bien soki suki no eza naturel soki eza afro. Bon soki eza défrisé c'est possible mais ekobota bota bana ekoumela te. Or ngandi ke suki na ngeza naturel boina ko sala nango ata une année eko déranger te. Mais soki suki no eza défrisé nde yangwana ezaka compliqué au mona bana baboti boti. Ni da les ebele ya usala ba lox et puis et dépendaka na prix hein, faut koyeba. Modèle oyo eza na prix nango, oyo eza na prix nango, oyo eza na prix nango. Ya crochet eza na prix nango, ya ukanga suki eza na prix nango. Donc eza modèle ebele. Ya tonga pe eza na prix nango, ya kotonga na singa pe eza na prix nango. Alors merci Nabino to sepeli. Neto mona Nabino prochainement. Toza elongo Nabino. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.
shake it, baby. Everybody 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 shake it, baby. Baby.
Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.